bon na habité bino na osangisa na banani bon mais on a spirituel na spirituel tant le bino en général oui moni na kati ya Congo batebele balobela la spiritualité mais ba sali la spiritualité ou soit ba yebi spiritualité voir même bateau ozotanga ba kombo kotala ngai na éveil ngana zanango eza bateau non ba yebi spiritualité est-ce que c'est possible muto azotambola na négativité soit kutena batu mususu aki ko transmettre bango pe négativité wana ah oui on transmettre un mot comment on transmettre un même monsieur Baza peut être na Liban Mboka monsieur Baza na Kinshasa ou ba sepela kabaye ba connaissance mystique parce que ce que mutayebi connaissance mystique té ezali lokola moto oyo amiebité azo vivre en état animal. Mais libre arbitre na yo ils ont basé sur quoi on a énergie na yo intérieur non énergie ni nous ana yango ce qu'on a énergie mo bo ezali makasi o bando koyeba ko choisir ba action na yo zomona même ba cause na ozo créer mais ce qu'on a énergie te au moins mutu mususu azoyeba ko comprendre te façon ni oyo akoki ko vivre au moins akaka ye azaka sala maman négative na société ba ebe mutu mo bo doki ya zaka ntaba désharmonie na ba désharmonie. Moi, je me na yambako autrefois l'émission moko ute kolobate mutu akoti ko créer chance yemoko mutu ko créer chance ndengene parce que makambo au mona même matin na Bible ouais ba pasteur na biso ba osalila ezali codé so mona alors pour nous comprendre il faut ça le fort il faut tango creuser vraiment makasi nde yango na ndo ozo éveil ko comprendre ko fungola misu oye parce que oh nini ezalaka esika wana so mona parce que na kati ya Bible bazo benga codex hermeticus monatie botalelanga Congo température, ya maman Rosette la fleur, Nadambu. Merci beaucoup, chers internautes. Bienvenue à votre chaîne que vous aimez beaucoup, Congo Température TV. On a le bac à vitesse au puis ça dépend de l'heure à laquelle vous me captez partout dans le monde entier. Je dis bon week-end. Je dis merci à maman Rosette la fleur d'amour. Pourquoi pas les tout-puissants. Le tout-puissant champion Wadol, Nakacha Rochelle, je te salue. Pourquoi pas mon président Bruno Loubi, Kambonga propre, Sandra Wangata, Maman na Petit Bon Junior et Broly 10 à match. Pourquoi pas Patrick Akituta, en direct de l'États-Unis, la reine de Grenoble, Belle-Fille Touta, la montée, Madadi, Mobutu, na Bango Nyoso. Moi, héritier Yibou, là, je reçois pour vous. Lui, je l'appelle porteur de lumière. Mwalim Gege Mote Pelate, je dis bonjour, Mwalim Gege. Bonjour. Bonne santé. Santé, qui m'ezali? Qui m'ezali Nangolu. Merci beaucoup Nangolu. Qui m'ezali na fort. Voilà. Qui m'ezali appartient à fort personnel nous toi salaka. Donc c'est ça ndé ozana kimia. Voilà, merci beaucoup Batba Holanda yo oza chaîne na yo le kara trop Batba monyo lisusu. Orolo bani na babonné au bazolanda yo. Bon, c'est pas pour moi, Nazali maître spirituel, Nazali coach mental. Voilà. Alors, tant on a les kakaboé, Nayaka pour soutenir la ressemblance Nabiso, donc être humain, voilà. Communauté Nabiso congolais. On a pas comprendre quelque chose, on a quatre ignorance, oyo, tu es belé, surtout dans la communauté Nabiso. Na nation nabiso ba congolais tous a vraiment na obscurité fondamentale donc tous a vraiment na kati ya molili makasi te na kati ya kobunga makasi ngana yaka mingi pona ko soutenir ba ndeko na ngai ba congolais pona ba kwa kozwa pe ba comprendre réalité voilà oyo ezalaka caché oyo bango bazali ko comprendre to bazana kati ya illusion donc c'est ça na le kana mingi pona ko soutenir bandeko na ngai ba congolais donc c'est ça. Voilà, merci beaucoup pour soutenir bandeko no ba congolais na rozang sa question ta voto ko ta mana profondeur amasona biso mokola lelo to mona bon avec Pascal Mukuna ozati bon a quitter na faire ya Michibola o esalaki batebe ba critique ki pasteur voire même batebele kutu baloba que non à koti kutu ko bima na prison teme ayo ko bima na prison ta ki oza porteur de lumière. Vie à confiance au bas fidèle bazo pesa na ba pasteur na biso lelo tu peux dire quoi c'est l'acquittement à Mukuna
Bon. Ngai na roloba na ndenge ke ba kite ezaki l'état ni mutu akangaki ye. Voilà. Bon. L'état kangaki par rapport tom suzana ba erreur moko salaki et tom so violaki loi so tasaki makamoko bo ezalaki bien te o mibeko na biso constitution mboka na biso pekisi. Voilà. Alors on salaki tom susu akendaki na prison. Bon éviter so bakangaki injustement. Bon na ebika ke bakangaki mais eloko ngai na roloba par rapport ya ba ndeko na biso ba congolais tel que ba maître au bazana Congo lokola neti ba pasteur na biso wana otangi kombo na roloba kete il faut baluka ko soutenir vraiment ba congolais na ndenge ya positive parce que ebele bazo salela ka titre na ba pasteur ingela exécuter guide ingela sa maître ingela sa coach mais siko au mona kete bango bazo koka vraiment ko soutenir ba congolais te mingi bazomema bango parce que makambo wana ezali oyo nazomona ke bakangaki asalaki bo ezali spiritualité. Voilà. Zomona makambo wana ezali makambo ezali politisé. Zomona wana ezali côté ya politique. Alors que ngai na yebi ke ba congolais ba comprendre ba yebi ke te asalaka azali maître spirituel, azali pasteur, azali guide, mais un maître spirituel, un connaisseur, un sage, jamais à koki kokotaka na kati ya makambo etali politique. Donc c'est-à-dire fia ko me mandé ba idée ou soit apport naé mais non ko créer ba haine, ba conflit, lo mondinga na ils a vraiment mais ce côté là les ans négatifs mais par rapport au tel que le lo ba pasteur au ba fidèle ba peut sa confiance, je pourrais dire au ba te belé ba peut sa confiance ba qui m'a avoir même bino mais les gens au bateau repoussent na pembe na bon mais bazo trahir kaka ba bana au bazo repoussent na liboso na bon côté le roi to moni donner les discussions na kizamina kibila bazo wela bambongo bazo wela makambo seni na ebite est-ce que bino pe na mamba seni bozala na kati to bozala na bino bon na ebite bino wana osangisa na banani bon mais oza spirituel voilà. Tant le bino voilà. En général oui. Moni na kati ya Congo batebele balobela la spiritualité voilà. Mais ba sali la ka spiritualité te ou soit ba ebi spiritualité te voilà. Voir même bateau ozotanga ba kombo kotala ngai na éveil ngana zanango eza bateau non ba ebi spiritualité te te na lobby ko le kate parce que biso na sutoza ndenge motoza ba être humain mais par rapport ya éveil ya sagesse nazomona que te sagesse na bango ezali pena na se makasi ezali provisoire parce que ba bloko bazo sala wana lizaka kola lisa ko dormir ba congolais zomona parce que na mboka ne oso eza ko développer so tali na ba pays nyonso eza na ba Europe ata même na ba Chine so tali muto asala que Chine se développer lelo ezali nani ezali ba sage mboka na bango ezali ba maître spirituel kana bango voilà. Maintenant que te biso to bandaka koluka kususu ko koperaka na ba politicien pour ko sa nini ko luka ko dormir ba congolais non biso il faut to sanito soutenir ba politicien mboka na biso afin que mboka na biso kende liboso zomona batu wana basala ka bongo peut-être au mona avidité zolika bango posa ya mbongo lokoso ya mbongo ndezo sala kete mususu bango ba lukaka ba politicien bakanga mapona yebi kete akomi ko soutenir oleke amema apport na ye conseil na ye somona à soutenir bango mais tellement sagesse mystique ezali muke au monde qui a yebi même pas makambo nzambe o bate ya kabatu somona parce que ba oloba nzambe mais origine ya nzambe wana koyeba vraiment nzambe wana nzambe yango ezalaka na nini rien ezaka o mindele ba ya ba expliquer bango ba pasteur nini tout ça ba on peut ba komkolanda kaka même idéologie soit dogme oyo mundele a pesa bon ole ke ba sala be fort parce que makambo o mona même matin na bible o ba pasteur na biso ba osalila ezali codé somona alors pour nous comprendre il faut sala be fort il faut tango creuser vraiment makasi nde yango na ndo ozwa éveil ko comprendre ko fungola misu oye parce que o nini ezalaka esika wana somona parce que na kati ya bible bazo benga codex hermeticus somona esika bato basali bible somona donc ezali code
ozomona eza code ezali tiré na kati ya livre wana on babengi codex hermeticus ozomona epa ya bagrec romaine bango ni mutu basalaki yango ozomona mais ntango baye na yango biso tozongo bapaster na biso bazosalela mais ntango bango bazosalela yango kaka ndenge bayeli bango bayebi te esalamaki koma nini technique nini eza na kati wana parce que eza na batechnique oyo bazwa yango kaka na makambo bayebisa bato eza kindoki eza mpe kaka na batechnique ekotaka na kati ya makambo ya baeglise wana esalamaka batechnique mystique ezali na kati ya makambo ya baeglise basalaka ozomona science oyo bato eglise batelemelaka ezali kaka na kati ya eglise wana ozomona eza na batechnique biso bato toza na éveil tokomprendre yango tomonaka mais baoloba o molimo mosantu o nani akiti nani angelo akiti mais bazoyeba origine te ya makambo nini bazosala entre ta badémon mosusu bazokita bazosala bazose représente lokola ke baza banani baange ozomona baoloba mona mutu mosusu aloba o yaza prophète mais oza prophète ozoprophétise nini ozosala créer kaka badivision na kati ya bafamille bamakambo ebelebele ozomona mpo na nini ezali tout oyo basalaka spiritualité bayebi vraiment mokili ya milimo nde nini ezalaka te bayebi origine ya milimo te bayebi bafonction ya milimo te alors ntango bango bazokotaka na makambo wana kaka ndenge wana bakobimisaka baprophétie mosusu oyo ezoporte eloko moko te na kati ya nani ya société na biso ozomona eporte eloko moko te na kati ya société na biso ozomona donc tadi ozomona kete bato bakendaka église ebele na mboka na biso mais baza kose transformer te changement moko ezosalama eza te otali comportement na ye okondima te donc ye mpo na ye fa monake fa kota na kati ya église abeleli nde bayisa bango abelelaka nzambe abeleli ayo abeleli nzambe bo oui obeleli nzambe mais sikoyo nzambe wana aosuka kaka na kati ya église te alors que nzambe afanda akuti na kati ya église te nzambe aza nde na kati na intérieur ya motu ozomona mais ntango moto akobimaka na kati ya église tala makambo ya osala tala comportement na ye au moins ba comportement ezaka négatif voilà makambuka ya mabe bizaleli mabe azo kreka ba action moko ezali négatif parce que bazola ki ça été nini yazali comment ndenge nini te ya ko transformer intérieur na ye comment ndenge nini te ya ko transformer énergie na ye bazola ki ça été dans on nous mona que société na biso toza ko avancer te voilà merci beaucoup société na biso za ko avancer te maramne se fanda na kata moté église za na moté mandengo tukoloba merci ko par rapport étant que mo ba bien repé coach mental je ne sais pas au coach arabata ndenge nini au coach mental ngondeni parce que depuis ngana ya ko yamba ana mona raté et place on a moni batu ba fandi ozo ko coacher bango mentalement est-ce que ko expliquer biso coaching ngo elekaka ndenge nini bon coaching ezalaka soki mutu a contacté ngai bon on a sali déjà pe centre kala mingi te ba membre déjà bazali toza na moi manière mo boye technique mo boye to transmetaka connaissance wana to se soutenaka même monsieur baza pe tamusu na libanda mboka monsieur pe baza na Kinshasa oyo ba sepelaka ba connaissance mystique parce que soki mutu ayebi connaissance mystique te ezali lokola mutu oyo amiebi te azovivre en état animal zomona donc il y a otambolaka bonde balobana ngala botaba bonyama donc azala ndenge wana alors que ezana batu mususu bazali na soutenaka bango na idaka bango parce que bango moko pe baza ba spirituel non que ngani naza spirituel parce que tout le monde a batu mususu ba olekana bio te ngana nazali spirituel donc c'est-à-dire batu mususu baza spirituel te yenda spirituel tout le monde a spirituel alors ngai na kochaka batu na la kisabango spiritualité nini ezali na kati na bango ba miye ba nini bango bazali ba ba fonction ba fonctionnement na bango mental ndenge nini ezalaka parce que ba action ni surtout salaka ezala mabe ezala malamu ezout partie ya raisonnement na biso alors raisonnement na biso ba penser na biso zali ba monde ya ba esprit ozomona donc c'est-à-dire soto yebi ko contrôler ba makanisi na biso te ozomona beta na biso te alors que ebando sala ndenge nini to bando créer ba action mususu ezali négative tant mususu mona ke to libre arbitre na biso ezo yeba ko sala te parce que to na libre arbitre univers nzambe to lo bapona ko tia compréhension ba tunyo shi ba comprendre nzambe ninga asali mutu asali mabe na malamu na kati ya univers mutu azali diminutif a univers alors na kati ya mutu nzambe te libre arbitre donc mabe ezapeka wana
malamu eza peka wana mais libre arbitre na yo ils ont basé sur quoi na énergie na yo intérieur na énergie ni nous na yango ce que ça na énergie mo bo ezali makasi o bando koyeba ko choisir ba action na yo zomona même ba cause na ozo créer mais ce que ça na énergie te au moins mutu mususu azoyeba ko comprendre te façon nini oyo akoki ko vivre au moins akaka ye azaka sala maman négative na société ba ebe mutu mo bo donc ya zaka ntaba désharmonie na ba désharmonie mabe na mabe kaka parce que ayebi ko contrôler ba état na été parce que biso batu tozali ba onde tozali lokola radio hein moni radio ndezo ka ba chaîne parce que ba chaîne ya radio et zo ka fo muta changer biso siko esalama automatiquement après chaque instant tozo changer ba état ba fréquence zo mono to changer ba fréquence to continue la fréquence mon moniteur so za ndo sekana ba to ba komi maman na kanda mais ce que so yebité oyebi ko gérer ba état wana te ba fréquence wana te on a juste créer ka ba action mo besoin négative et puis ba fréquence wana ezali pe na ba base fréquence o ezali et pas nani be individu et pas mutu na mutu aza na base fréquence na ye eza na fréquence mususu mona ke mutu wana za connecté na beta na ba fréquence ya ba esprit oyo ta mususu bazali animal ba esprit animalier mususu bazali ba esprit oyo bazali ya ba nani comment il y a ba avidité donc azalika dans le cosmos sous bezala esprit à état de colère ozomona hein ba géant ba démon géant donc azaka colère donc yaza bongo donc c'est à dire basse fréquence neza yangona dès que ba fréquence musu kota nango mais yaza basé bongo comportement ne bandozalaka bongo ata akofanda pasali malamu mais malamu wana positive et quoi qu'on met là jamais dans la trop négative mais trop négative est-ce que c'est possible muto azotambola na négativité soit kutena batu mususu aki ko transmettre bango pe négativité wana ah oui à transmettre un mot comment à transmettre un mot par rapport à l'énergie ça peut contagieuse mais oui parce que énergie azana ngo ezali négative ya ko tambola botam c'est énergie na yoni tinda luka bitumba abundisa batu par exemple soit ayiba yo zaki na utame mfana ninda kumoko tanga sali action et la nana même ata so ba soda ba yo kolanda e ba kolanda e ba ouais azaka nanda ko bakanyi pe na yo voilà c'est-à-dire est contaminé pe na yo infecté pe na yo pour na énergie négative et quand infecté pe mutu voilà mais ce qui mutu na zana be énergie moko o ezali maximal ezali positive et ça la kete mutu wana ko infecté était parce que l'énergie na ezala makasi OK zomona akwa dominer été obstacle wana ko paraître roi démon zomona des sixième ciel et ko infecté été à surmonter en par rapport à l'énergie o azali na yango donc c'est ça énergie ne wana ndezali protection parce que atolobaka protection mais protection za rendre énergie o mutu azana yango énergie na ye ya ba cause créer na ye na oye moko a créer ndé ko protéger voilà donc merci beaucoup na ba nyonso bozo Rolanda biso partout dans le monde entier boyeba ke muto ya retrouver na état oyo Mwalimu Gege mote pela uti ko expliquer ko hésiter te benga na numéro tenga a repesa pe numéro na ye ya contact atuka benga ko hésiter te benga ozali bana mboka makamneza ko tambola te c'est le moment to akana ba fréquence ngana yo to yebaka te Mwalimu Gege na yamba ko autre fois émission moko uti ko lobate muto akoti ko créer chance yé moko muto ko créer chance ndengeni bon Montou a quoi créer chance Isali n'a pas créer chance à partir à parole parole action et puis na pensée na yé ne moutazali ko créer chance voilà donc tant moutazo passer positivement parce que tu as rappelé na pouvoir mon akati na biso mo ba être humain parce que tu as diminutif à univers tu as li banzambe ya miki hein alors biso moko nde toza boye tokoki pe ko créer toza na pouvoir na ko créer même na kati ya vie na biso moko mais toyebaka te c'est pour cela no moni biso toza ba coach mental ya relaxa ba to pouvoir nini o mutu ye moko aza na yango parce que comment recréer mutu ko créer chance bon biso moni bon ngai na koloba eza lokwa neti mutu aza na nani na ndaku azana ndaku na ye moko ababati na ndaku mo boyita mususu ya zofanda mayebite ndaku ana courant ezali na électricité ezali mais ayebite sikani interpréteur ezali pona fina pona mwinda epela alors que
coach mental azali wana ye ayebi kete soko fini bouton minda ndekisa nini équipe là parce que minda na ezate ke yo ndongo za boye nani électricité ezate na kati ya corps na o mezali na yango mais soit énergie ezali mais o épuisa yango déjà peut-être o épuisa yango na ba vie passée musu bazo ko épuiser yango na vie o toza présent musu mona ça la action mo ezali négative ça la ka ba mama o ezali ya mabe ma parole ezali ya mabe donc c'est comme il a sorcellerie zo créer ka ba cause mo ezali négative pense à kaka négativement ezali énergie soit ba fréquence ni nazana yango zo mona ndezo sala ke tamusu ya kanisaka ndengi wana makanisi nezaka mabe parce que ya oyeba na wana ti azo mona makanisi na ezo uta kaki pa ina or que makanisi na ezo uta ndi na ba monde mususu ya ba esprit monde invisible ndi aza connecté na yango ndi bazo souffler salaboy bunda iba salaboy botola salaba action na surtout ezali ba fréquence ni nazo connecté na parce que biso ba tutozana ba onde cérébrale zomona to captaka ba fréquence tant ba fréquence biso to captaka wana soki toza toyebi ko salela libre arbitre na biso te tozana éveillé to bando créer ka ba action ezali négative c'est pour cela que ça la quête au moment où tazo créer ba o ba bengaka chance muta créer ngo par rapport que na be fort na ye moko akofanda boy alobi kete ngai ne naza boy na kiko luka lokwa nga mo tam susu na miyebite na akoya peut-être et pas na ngai zomo aye pas na ngai aye et puis nga no ko soutenir on l'accès comment les va créer ka chance mususu va créer ka chance parce que ezali loi mystique ils en a quatre univers soit ils en ont mukili donc loi na ezali ka te pas na ngai te mais ezali pona mutu nyo surtout ils en a quatre univers alors na kati ya loi wana mutu muso ko sala yango so kaza énergie ezali positive ako sala yango pe et consciemment aza ko yeba te mazo créer pe ba chance na ye parce que surtout lobi qui était chance nzambe nda pesaka ce que soki nzambe pesaka chance c'est que fait et commis nzambe azo sala injustice parce que zana batu mususu oyo ba kemba ka ba souffrir makasi zomona azo nga même matelo ko kolia sko mususu abotami kana même famille wana ye abotami na kati famille wana même ata maya lobo oyo eza difficile pour mena maya atali papa mba na eka na mukilisika sko olobani ni kete sko nzambe tia ena mukili bongo nzambe abika mwana wana innocent wana ya ka bando souffrir mais moi ke bota manita msuna palais royal hein na palais royal pardon donc moi on a tant botami na palais royal elingela accepter que tam nzamba linga ke so ta botami na et pas ba pauvre elingela accepter tam nzambe a lingiete mais ezalinde ba cause créer na biso parce que biso to mona on dit to bande vivre ka lelo or que biso déjà to banda de ko vivre to viva mais enseignement oyo mundele ayela biso parce que surtout lo ba mundele parce que même spiritualité biso to salela lelo biso to mona spiritualité na mboka na biso ezali spiritualité ezali dogme o mundele ayela biso zomona ezali technique ya ba idéologie ndenge mundele moko planifier moni ki ayela biso biso ce que to zwa yango to moni yango lokola yango wana ndezali makamba ki bonzambe mais or que ki makamba ki bonzambe e bandaka nango déjà uti na spiritisme même mundele comprendre makamba wana yebi on a spiritisme. Vous avez le spiritisme est contact avec le monde invisible. Vous avez contact avec les esprits. Vous avez quand on a besoin de contacter milimo. Ce qui est un problème, c'est que moi c'est aboyer na mobali. Oh ma ramener zo tambola malamuti. Oh ya muzomo na kindi ya na malchance. Alors que ce que bango ndaki kokota na contact na ba esprit. Ba esprit na tout en général, vous avez ils allaient na ba esprit oh ils allaient ba humain oyo ba se retirer na matière bakoko na biso ba ebendeni ko contacter bango ezaki bato pourtant so bando vivre na bango bakufaki bakoko na biso ba ebendeni na contacter bango à part cela ba ebaki pendeni na contacter ba bengaka ba démon ba ange ba archange ba ebaki parce que bango nyo surtout bazali ba esprit parce que même peu mutu akoko malobi akomi pe archange par rapport à des forts nazo sala ba spiritualiste pas plus bato bazo sala nani spiritualité. Au bas ébi spiritualité ne va pas comprendre mon ingana oloba parce que mutu azuno éveillé ya ebika qui a limité maître imaza limité te zomona akoko progresser même spirituellement ata akufi zomona elingi l'accepter que ceux qui ici quand on a été soit vine si soit fois qu'il li felo soit mais ça donc créer ça la be forme ko boye na ba stade o ko sala na nani na ba
na réincarnation na enda ozo kosala akope kokoma na ba état wana pe voilà asali élimination lokola ba prophète mosusu pe basala ba élimination na bango tel que ba Bouddha tel que ba Jésus bazé belé ozomona ayo basala ba nani bilelo ba to babenga bango ba misusu bazobenga misusu ba nzambe ndenge ba dogme misusu zola ki sabato biso pe tozana même capacité c'est pour cela Jésus lobaki kete bato ba roya même na sima ngai ba kosala même oyo nga na salité parce que a reconnaître ka soka ebe kete yende kaka akwa ko loba maloba na te parce que biso ba ola ki biso ke biso toza ba faible ka bato na ba ki ko enseigner bato nde ba leki biso or que rien bato na pe bazwa ki éveil somona parce que cycle na bango ya réincarnation somona nde sali ke bango pe bazwa ki éveil ti bazo éveil wana ba yaki basali ba réincarnation nde ba yaki kozwa éveil wana somona c'est ça moi grâce à effort bango basalaki na ba énergie na bango ou ba banda ko créer positivement nde bazwa ki éveil wana nde basala élimination somona ba yeba ko contrôler ba etanyo surtout mikilinyo surtout ezali ya milimo parce que vie na biso ba comportement na biso bizali na biso ba action tout autour sala ezali ba monde ya milimo ezali ba comportement milimo ezali ko libre arbitre na sagesse na biso soit na veille na biso nde tokoye ba commander ndoko ko gérer yango donc c'est ça voilà merci beaucoup toza na mwalim to miko kita vraiment na souka vraiment émission na biso le vraiment a manioli a kotisi batu vraiment na kati le vraiment na PC vraiment ta mwalim ngege donc porteur de lumière Lelo, tu as vraiment dans cette émission par rapport à une évolution de Salama. Soti Lelo, nani, baelio li boma moro, baelio vraiment li boma. Balobi maintenant, au PSAE, azonga vraiment normal. Et au Salama. Bon, na monde de l'esprit, tout est possible. Merci. Parce que ceux qui sont là qui vont monter même chez ça, tout est possible parce qu'ils ont la Bible. Pas les chrétiens, c'est impossible. Mais Jésus m'a dit tout est possible. Dans la Bible, ils ont vexé parce que les chrétiens sont fixés. Donc, ils ont comprendre enseignement. Bon, ils ont code. La Bible est codex hermeticus. Donc, ils ont codé. Tant qu'ils éveillent, ceux qui n'ont aucun message, ils comprendre le message. Donc c'est possible. Donc c'est-à-dire biso toza na capacité moto ozomona ke muta komi liboma. Ezali moko nde tolobika awa na place o tuninga mamba chance. Parce que tant muta créer ka ba mal chance, ezali ba action do sala négative na skati ya société. Nde sala akete oyo mona na réincarnation mutu akofuta. Oh tant monsieur salaki. Ba komba mususu to mona ka izo réuni et sala ba action ezali négative. Mais après, on a dit que bani tout ça là intérêt personnel. Mais bon, ça n'a que lobby payé en foot parce qu'ils ont la loi. Ok. Voilà. L'homme récolte ce qu'il a semé. Voilà. Bon, na c'est là na vexé na lo bango trop na émission parce que dans mon que Jésus a expliqué na loi mon corps. Dans les accodetés. Te mutako yo kango eza codé. Ba te ba yo kango mais ba comprendre. Te ba te yango même na église chrétienne. Est-ce que ba tu ba comprendre? Pas toi comprendre mais so taliba action na bango ba ebite ya ebika ya gofinga agosala mabe agobenga na osenye mayo sali boye ka soka ebika so na ke kuna na sambeli donc nyoso te sili voilà merci merci vraiment mwalim ke to comme vraiment na sous émission na biso mokola lelo na mone vraiment bien kan na ebite so ke za pona ni to comme vraiment na sous émission batu bazolanda yo ba retenir nini numéro ya téléphone na batu bazolanda yo ba retenir ni to bani déjà na numéro ya téléphone. Ah bon, numéro na ngai ya téléphone pour na mutunyo surtout alingi ke ngai na soutenir ye soit na coacher ezali problème te numéro na ngai ezali plus 243 89 920 3700 plus 243 89 920 3700 donc mutunyo surtout oyo amoni kete alingi a contacter ngai azana besoin azana makambo ezolekela ye na vie na social parce que esprit na biso ni te créer gagnon surtout tozo vivre voilà bako sabino te ezali biso moni to créaka somona parce que lelo ba wala kisabatu ke te bona mutata sali mabe biso moko donc c'est-à-dire le goza yo moko le go yebitendeli yo moko créango ba coach mental bazali bato batangi spiritualité batangi harmonie de l'âme somona
donc toyebi comment fonction ya mental na biso toyebi comment mental na biso ndenini to ko tirer parce que toza na magnétisme na kati ya corps na biso o biso toyebi raté somona donc biso to ba esprit belé ba kotaka na contact na biso mais biso nde toyebi te comment ndengani tokoki ko manipuler bango. Voilà. Donc, il faut manipuler, comment est-ce qu'on manipule ba pensée dans biso. Alors, biso tozawana, donc ngai na rôle ba parce que précisément ngai ni mtu na leki na émission ngai maître Gelor Gege Yansine ngai na leki na émission donc mutu a ko contacter alors na soutenir positivement. Ezate ke ngari mtu na osala kina pesa e loko moko tamsiza na ndako na na relaxa e kaka ayi ba ezalo ko yo moko za na voiture parce que nzoto na eza véhicule yo zo kumba véhicule mo ebité code de la route o ebité skani na ofina o nani babenga kiota ndeni ni kopela na ebité commande ni na ofina o ekusani ko kanga fin mais osala ba action mo ezali négative ko tout abat parce que o ebité même okumba eloko nini yo zo kumba te parce que eloko zo kumba corps na ndo zo vivre bongo ezali molimo na yo véritable ezali molimo non mais est-ce que batu bele ba yebi yango te ayebi ko contrôler l'état na état ayebi ko contrôler ba fréquence na été c'est pour cela nous on a batu mususu on a batu zo kama mais papa mobimba makamni na sala rabo mais oui ami yebi te voilà c'est ça voilà merci beaucoup ba remerciement non na banana na bato balandio. Ah bah remerciement nangai naza ko remercier Joline la fleur de lotis naza ko remercier donc il y a naza maman Boboto azali maman moko asali effort et belé aza trop positive na remercier maître Yves Ngaka na remercier Dieu merci Walunga Eliwechi na remercier Margilo Kachama Bamoto oui na remercier nani na remercier Freddy Jumbo et puis na pesi nani ba mi na nganya surtout ba relation na nganya surtout mbote fona za la sincère na bango monsieur bazali belé o ba soutenir ngai vraiment na pesi ba mbote ba bazali na Canada na pesi Michel Kitenge Toningingi Letissa na Paris Ndandele na pesi ba petit nanga bazala na Canada nyo surtout mbote donc bato nyo su ba ebi Mwalimu Gege puis ba sage surtout na préciser Joline la fleur de lotis na pesi mbote voilà bon il ça ote bon voilà Dieu de la médecine Dieu de la médecine il y a guérison la sagesse donc ça symbole la sagesse guérison bon c'est ça voilà comment merci beaucoup na bainoso bazuli bakwa kolanda biso na émission to solo la avec Héritier Ibula tozala di bongo na Mwalimu Gege porteur de lumière o wapito uti ko solo na ye par rapport ya vie na biso batu babi coaching mental et fandinde koto sokoza na problème spirituel contactez Mwalimu Gege na numéro neto benyinga Héritier Ibula na kopesa yo numéro et kosala kitoko nelengi na pesi mbote na maman Rosette la fleur d'amour pourquoi pas à champion Wadol le tout puissant champion Wadol je te salue pourquoi pas à Sandra Wangata maman na petit Bron Junior Broly des match mon président Bruno Lubi Kambonga propre balobi kala mingi atterrissage na kata mabele mame la reine de Grenoble Belleville ou tout à la motema ya dadi moment Mobutu na bango nyoso Yannick Fumuntseke papa na Brian Hervé Bositampeni boni basango ya Bekam Chibui merci beaucoup à l'équipe technique à Mouzé na sima caméra merci na bandeko nyoso o baza na bautu ko assister biso na émission kitoko otosali na Mwalimu Gege porteur de lumière que je dis merci beaucoup vraiment Mwalimu Nathan au cordé biso na mokola lelo je vous en prie merci beaucoup to monani Soti Nzambe azongi nanu te play Monatie botelelanga Congo température ya maman Rosette la fleur na dambu